justice. Appliquer loi à cela. Mort, Madeleine, peine de mort. Tony Niango. Dans la zone boy, dans le OPG comme ça général. Dans l'OPG dans tant de classe, maman gendarmerie, FOPG, Ngai. Balobi King France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so tolo ba minte tout sala ne makam abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons pensé dans mon master mo ça la émission problème Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ne makam sala ne makam. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Vous êtes connectés sur King France Télévision, la chaîne d'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment, parce que vous informer, c'est notre souci majeur avec votre Yannick Wenge, journaliste d'investigation, toujours dans le cadre de King France Télévision, mesdames et messieurs. Nous sommes ici à Nalema, Major Patrick Oyo Asimbi, sécurité, et Nalema Mobimba, tout le monde peut là. À la oya kangi donc tous mes capés que sont là ndenge mabanza ndenge insécurité ba kuna ndenge bazali ko sala musala na lemba ndenge kaka ministre Constant Mutamba son excellence alobaki akola la te il faut silisa kuna na tana ye bango biso peut profiter bongo ozo ko kitana ba commune nyonso to kutana ba major to kutana ba kuni ba kanga to la kisa bango na télévision parce que musala ba sala musala malamu te tozo wana pesima pour la police pour la aider bango to la kisa ba kuna oyo bazali kokanga. Mesdames et messieurs, tozo kota to kutana na major Patrick ala kisa biso ba kuna oyo azana bango na carte ya émission mbali biso tala biso s'abonner aimer partager et ça la biso bien Dr Gilles Mbengo bala nguya sali to kota et pas il y a Major Patrick Potoso. Bonjour. Papa dossier à Mambakuru na oyo. Il est beaucoup le bani passé les camo batu baza passi pour na Mambakuru na oyo. Oyo ko bani. Merci beaucoup papa na sepele comment na yo. Moninga il est na télévision na yo. La policier, la commissaire de la police. La OPJ de compétence générale. OK? J'habite Lemba au Kamobutu. Les dossiers de Kuluna on est assez. On est assez. Tokandi Kuluna, tout na parquet. Parquet orienté tout dans la police. Kuluna elle est sous aïe ko zongela ndaya na les sous na yo. Akoboma yo. Aza koboma la police ko kata mo machette. Parce que musala biso boti na biso to sa msani. To sena misa justice. Appliquer loi à cela. Mort, Madeleine, peine de mort. Tony Niango. Dans la zone boy, dans le OPG comme ça général. Dans l'OPG dans tant de classe. Maman gendarmerie, FOPG, Ngai. Je m'appelle Kapanga Mangala Ja, la commissaire de la police. Papa, j'ai un message pour le Bakuna. Bano Messara Misala na Bautala, to ba parents na Baukuru na Bauni. Museni boy, soki moboti oyo. Ozana boye na moto. Benda mama mato. Parce que Kilimba azali. Kilimba azali, Constant Mutamba, ministre de la Justice, a s'est décidé. Il y a toujours peu de morts à celui on reconnaître infraction ya grave au signer ma belé mais pour ngai na ndimiaka on wana peine de mort wana kaka peine de mort faisable oui OK j'admets ça
Merci beaucoup, papa. Merci. Bonjour. Bonjour, je me présente. Nazali, famille assez bourgmestre, maman Nzegunga la Mondonga. Mère Assali, commune Makasi Belé. Donc, le biso, tout ça, va trois personnes, ça là. Na communauté ya Musala. Na communauté maman Assali Musala, qui administrateur Makasi. Et là, comme nous avons là, les maisons communes évoluer. Quand nous commençons à l'emba, vous avez les maisons quitté. Mais l'autre est là, les maisons ont été communes évoluer. Les maisons vous ont bas et belé. Mais là, on a ce planning. L'État congolais, la lutte, président Fatih Beto, toujours au service de la nation, avec notre ministre Thérèse Jacquemin Chabani, et puis notre bourgmestre Jean-Serge Popa, à se travailler toujours au service de la nation. Le problème qui est mini, population, ça l'a éveillé. Au moni moto à ma baie, Kobomba a été bimisaï. Dénoncer pas population. À ça, danger public et pas la population mobimba. Tant qu'on a collé, comme commissaire de zone. Mais il y a ma cambo été. Le insalité, comme une insécurité pour la nini, battu à ma deux, et ça nini, infiltré, au bas au côté lemba, au Tibangaba, au Bombele, la commune voisine par-ci par-exemple. Pour nous, le matin, on est désévolué. On a étudié dans de bonnes établissements scolaires. Comme moi, j'ai étudié à Moamba, j'ai tenu des études primaires et secondaires et maintenant à Moamba. Voilà. Merci. Merci. C'est bien la presse, le salut. Toujours, Condom Baya, le veille toujours. Pour la commune d'Amam, merci toujours servi de peu, merci. Merci beaucoup, tu continues, population faut le barrer, ça mon intervention pour la santé za pepele, sauf que une sécurité totale. Ya bana ba mbwa, o ba bimana ba mbwa, ba benga bango ba kuluna. Donc toujours c'est la mingi na ordre de gouvernement zui, o te ba mbwa wana ba quitter. Comme nous bango na ça ne sert à rien. Kotia bango na makolo, ba nyata bango. Et le wango la papa na kosenga ite, soki ba kangi kuluna. Eza ko bonde la été négociation ba benga magistrat. Eza ko raser parce que ba ninga ba komona ba ba ki effectivement tout le monde qui a confié à eux boma ya solo. Donc insécurité est totale. A maman musu babi ko bomeza mabe, ba musu ya bobo mate ko bomeza mabe. Rolo bani ni pona ba musu bazo côté ba yiba boma bango. O azolo ba keba boma te po amoni infinani amoni effet ya kuluna te. Po soka amoni kuluna koti na ndako. A violer nani ye. A violer bana na ye. A ko favoriser jamais race wana na kati ya monde. A ko ninga kolongola bango. Donc pona ba mama wana na ko senga na bino ke bo favoriser ba bêtise te. Soki kuluna kote ni yo, alali mona na yo na miso na yo. Ndo comprendre les races ko tolérer. Merci. Merci pour l'intervention. Papa, bonjour. Ouais, bonjour, bonjour. Donc, ngai kuluna ana chance te poranga. O même ndamo na zomona na za déjà calé. Kuluna botol mo na moto akati machete, mais kuluna ba kanyana belo ko ifade, ayesu ko sa menace tina ndako. Ya so les amis de botol biso les solo. Non, le 31 décembre. Ona mo ngai. Donc la ministre botol numéro moto, la botol 200 000, à 250 000 côté machette, la client na moto, la menu, la police, a examiné la police. Oh, bakari, azon auto bakati, c'est à 4 la menacé ti bakangi déjà, on a continué la police, a des bakuna a kufi. Alors kuluna il faut pas si ça kuluna. Nous avons une décision bon mandi. O ba ba bo yango, on a ba dégâts ratés. Nous sommes des victimes de dégâts là. Et puis quand tu es même pas tenir bon. Mais les gens limité, on lemba ko na ngasa na lemba. Lemba semba la kimba. Ya na moto bon ba baza hotelema. Atelema ba kate bango. Le 31 décembre. Kata machete azali awa. Ya solo. Alors tu éviter azo sala lokola nani ko si ya za. Et puis même ça grave, il courait ba la police, il fallait la boloko. Aka kufa sur la boloko. Avant kufa que ça va bien être nanda ko beta mutu agresser. Voilà c'est ça là. Après ko beta non pas le même la association pour le mama tete. Agresser sur nanda. Oh, la police, c'est comme si bah comment le police na puissance. On veut l'État c'est l'état. Police passe à Moussala.
Ngoya wote sababu kifua sisi sapenda kulunda. Obo population aza pour charge bana bomba kulunda. Moteto baraka bango. Kulunda ba fa senti. Na ba tikali ba senti bien que méchant comme déjà la population. OK, le population de commune na Kanda. Message silisa bango. Famille na ba maman na zo ba bango. Baza la complicité ba na bango. Alors tu démontrer bango na maman ba ya ba na bango. Faut ba bomba bango zo donner ça comme butoir. On ba kimia na ba comme butoir bomba na association. Il faut démontrer bango. La population ça a charge. Bien. Campus na ligne 11. Bana Kinshasa bazo bimela biso bazo botola biso ba téléphone ba kala na biso donc côté à Kinshasa wana côté à Salon ligne à Kinshasa wana il faut vraiment ba boma bango ba kulu na donc moyen te donc kuna so ba 18h 19h ndenge e mosusu ba ko zo sila ta ko lenga nzela wana te so za na transport donc ma wa plein message au senga donc tozo senga l'état a continuer na musala na ye asilisa bango aboma bango ba konane ba boma bango batika kotinda tinda bango et puis bazongi susu makambo na bango bazosala ngai na kota makala ezanda ko na ngai sale baba ndako boma bango basilisa bango. Merci beaucoup Dr. Julien. Bien, bonjour. Oui, bonjour. Comment on a Hervé Koulé na mabila ouais. Si j'ai un peu sur affaire pour nous, tout ça, ça précisément la lemba awa. Moi, réactif et que pour nous, est-ce que on va faire bon, écoute, moi, Mikolo, na opération au bâti. Tout le monde a dit que Bakulu na mingi, ba musiba komi ba takabili, ba musiba komi ba pasteur. Donc ba bon moi mi ba komi na ba niveau moko boye. Ba komi ba takabili, ba musiba komi ba pasteur. Donc ba kati ba suki na ba degré mo bepo. Mesure bazuli bango mesure de 50 pesos à la boy. Pour Kulu na ta bokangi bobimisi azo na ga même musala wana. To ba yoki na système moko bazuli bango eza mabe. Mutu moto lingasus mabe moto ba boma yo ta ke place mo musika tika foyer na ye. Kokangote ye mo ba mususu salika ba cabine belé soko olandela ngo bien azani kuluna mais amonika ki ba boma ba otinda musika asala cabine ba mususu ba komi ba pasteur ya to moni peut se faire une opération na eza bien totikate basalango 24 communes to 5 peka même ba major ba suko ba ti bona ba commune wana bazala ne molende makasi ba vanda na trop de bureaux te il faut bazaka mingi na kati ba terrain pour ba yeba ma benini et salama mingi faut ba travailler na ba chef du quartier ba chef de riz pour ba chef de riz na ba chef de quartier bangone ba yeba na ba veni wana kuluna vanda la place de kuluna vanda rabu so ba travailler na ba chef de riz te na ba chef du quartier te moi ba ba kuluna baza ezate yo monique bango faut travailler mingi na bango au mona na opération na ndenge makambo ezokende to yoka su bango te donc batonda ka place ba otinda bango bende za la bien message na bato musu batikali o ba ka kosa kuna bato ba ko trouver population à tout moment message au pesa bango za donc un message na pesa bango kaka ke un jeune ndenge za wana il faut tika kuluna kuluna za bien te ya esprit mabe un jeune monto pe na raison na kazo luka pona foyer na pona famille na pona vie na ye mobimba akosa la kuluna te tango yo kati muninga lokolo to bomi olongole na mokili ye bango ke yo pe ba oboma okaka taba o ba kufa pe kolela na bango yango to zilo pe ba mesure wana ya moni ke na conseil bango batika kuluna baluka ba métier ko sala ba métier c'est belé so moni ke ba koki ezate boya na gouvernement boya bisa bango ke biso to sala ka kuluna musala ezate boluka biso solution ba usine c'est belé ba place c'est belé routine bango ba yekola ba misama boko ba meniser na ba garage basala bakamone ozala bien na sengi na ba jeune nyonso tu batika kuluna basala musala bako pe na commune ba misala na commune c'est belé bako ba cantonner bako kombola ba osa ba mbongo na bango tout ça ba misala c'est belé ba jeune to tika kuluna to luka mbongo to sala vie to sambela nzambe asunga biso to kende liboso merci. Merci beaucoup mesdames et messieurs Oloba papa. Merci beaucoup chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Canet Live Sarabino Yannick Wonge journaliste d'investigation ah biso que Kota Bima pour la information. Mesdames et messieurs, on était là, la commune à Lemma, la maison communale de Lemma. On a Lemma, on a poto, on a Lemma, on a partout. Alors, déjà, on a la commune à Lemma. Le autre, major, Patrick, en tout cas, félicitations au major. La Moussala, Salama, Moussala Salami, on sait que Bissot Zala,
Ozo sala musala kitoko makasi donc ingénieur ozo moi si mamuke pour la image chez kitoko. Merci beaucoup. Donc félicitations à Major Patrick dans musala sala. En tout cas biso Pekin France tous là pour la qui s'abîme tous les 4 coins à Kisasa à table bengi biso na est kasi pour nous là toko kitana tozoa image. Merci beaucoup la confiance et fidélité bota la biso oza tellement ébélé s'abonner sur Zamba Liboso autant la Kin France aimer partager et ça la bien mis. D'ici là portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Major, je crois, message là, il est qui. Ok, merci beaucoup. Ok, voilà, mesdames et messieurs, Cordon, bonjour. Oui, bonjour. Je suis le coordonnateur, Eric Mbaya, coordonnateur d'assainissement, il y a commune Yalimba. Nous travaillons à chaque fois en collaboration avec Major Nabiso Ilunga, au hasard numéro 1, il y a Sias Yalimba. Nous travaillons toujours dans la vision, il y a ministre de la justice, la vision, il y a ministre intérieur, on a aussi Lisa Koulouna. Lemba ezali mabele ya intellectuel commune du savoir. Jamais trop linga Koulouna ezali sur na lemba ndenge komate. Avec Major Ilunga aussi ça va Koulouna pe tozo pesa na misala. Tozo pesa ba témoignage ezali. Koulouna monene o ayibani na lemba a wizi malonda comme on malonda. Kalimi tozali na assainissement zo sala musala atiki Koulouna pe a comme que dénoncer ba mususu ba sala mabe. Ceci na biso so ba ba misala ezate bazo kosa misala ezali. Batika Koulouna ba to pesa na misala na ba ACO to pesa na misala na litoro na biso ya tout. Bana ba ko sa Koulouna ya limba. To tie bango na assainissement pona ko bonisa environnement na biso ya lemba ba tie de mandat pona batika Koulouna commandant ya pesa bango misala ko se présenter par rapport au image ya malamu ya lemba isali ezonga biso après wana nzambe ya sala ka Koulouna ya lemba ko kanda na lemba ya imba ba moto abele ya moto civil ya sala tourner ya moto wa na lemba modimo et puis ya yango andimi ya keno ba yiba ba sala pour ba yiba moto ndi ya mwana linga basa balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne mon master mo sala na émission trop bien Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam sala ne makam